déplacer le corps de l'illustre disparu et conduit toujours par de moto. Pour palper du doigt la réalité de ces coins, l'équipe de l'émission Farah Farah était descendue sur les lieux pour s'imprégner de la situation. Bandeko mbote na bino nyonso bandeko na chile bino ka geloko wana pona boyeba ke banterema ekomi kosalama na moto na lukula na province ya Bakongo. Cela veut dire que mutuka ya kunokunda mutu ezate soit mutu akoti koma na kati ndako na ye moto ekonozwa ye wana ubia kufi bawe otika na moto tina kati ya hôpital. Yango na chila ibino wana botala ndenge bazui cercueil batie yango na moto po bakende kokunda mowei. Donc ba réalité to nous vivre yo na Kisasa pardon na RDC eza ba réalité moko so bazo yebisa yo mususu ko ndimate. Mais ce sont des réalités bandeko ngai. Mawa pepasi. Alors bandeko Chilombo batunaye ba conseiller ye a touché constitution pour te élection présidentielle na 2022 ezalate. Donc essayez bani partout que l'élection na 2023 l'élection ezalate. Mais ce n'est pas encore confirmé. Mais dans milieu wana et l'obami. D'ailleurs, les évêques de la Senko insistent, ils recommandent au gouvernement de tout mettre en œuvre pour gagner le pari de l'organisation des élections non mon habileté crédible, transparente et apaisée en 2023 et pas plus tard. Alors, la Belgique appelle Félix Tshisekedi à respecter, n'est-ce pas, la Constitution. Voilà. Donc, Belgique a déjà saisi que Chilombo, en 2023, l'élection est exalatée. Chers compatriotes, oyebi toza ko revaka toko sutuka mkono mususu Kabila na batunaye ba balkaniser este faux pape ba zupe na katanga ba annexe ali batikeli biso Chilombo kuna na RDC. Ndeko bo banda ko réfléchir na bandenge belé toko sutuka pena mkono mususu ba balkaniser este lukola ba Kabila za katange azupe katanga sangisi yango abimine président ya kuna fai na ye abichilo mulko be idainga yo tika na mboka na yo yeba ningo osala.
bande ko ezala makambo ebele toyebi te tozomona kaka Kabila ndenge akende ne Dubai wana baluba batelemi balubi il est en exil il est en fuite il est boy makambo ebele oyo ezanga tatina siko toyoki il semblerait que Kabila azali déjà na RDC donc bandeko ndenge Chilombo alobaki andimaki ba makambo wana makambo ebele eza ya kobombama oyo toyebi te mais vérité koyebana kaka na 2022 ou 2023 parce que surprise pe koyela biso bobu este kuna babalkaniza mbala moko Kabila kumne président kuna annexe na katanga abibok Chilombo merci débrouille-toi na bato botikali kuna et Chilombo pe na ndinga zawana pona ye plaisir à travailler avant ne attaquer président et s'il donc jusque là biso ba congolais makambo oyo Kabila za ona batu na ye to yebile kote parce que Kabila lo bakate kamere so pe continue ba prison kuna na makambo ya munoko Kabila alingi te bato balobaka et jusque là position Kabila mutayebi yango zate position ya Kabila na batu na ye mutayebi yango zate et biso ba congolais kaka koloba même o muto azaka sukuna grade ni nsuwa leki koloba bazo kaka bino ba fandi bango so kaka ba fandi bango ba bakate kaka ba no poser ba acte pas esili ba poser acte pas esili donc biso to bando zalaka wana ko sutuka to ko récupérer kaka nzambe azali to ko récupérer kaka to bando kineka ndingwana nzambe azali to ko récupérer peso kindi kaka ndingwana ngana yebisa bino ngamo so na fandi boye nazomona te to récupérer mboka ndeni elite nini nani penza zali boso na biso atelema oyo toko ko compter na eki na yebite so bino yebi o toko compter na eki suko lingo sala boye pa nani défense style lo na boka Kabila donc yo vraiment muluba tango zo loba eza ma mingi parce que défense eza na maboko ya Kabila donc soko sakani omona yango ndenge tozo ba information lelo ke déplacement Kabila eza ba déplacement pamba te abeti te Kabila tanga te baza mayele tozo kaka ba armement ekiti kota est kuna ba armement moko solide evandi tango ba ko balkaniser ba armement na yango ko servir ye ce qui bolingi bo riposter bango batake donc Kabila ninga zana azoba mbongo nyoso ebele ayebike na ko sala boye ce qui bango balingi ba meka ngana kozongela bango na boye siko pana biso ambongo ya te ba impayé na ba impayé mais batuna moko ozo coopérer na bango baza moko muke bazo futama donc batuna ba mende baza batu moko un jour ba fanda ka boba bazo regretter bazo comprendre te ki Kabila bazo bango vraiment bazo ba ya kosakana te na solende comme susu ayipsinga bi au monde ba ministre na ba Kabila na ba mende wana ta Kabila ina pouvoir ba na mona boyete Kabila ayebi ke bokoleka pa mutu boye alo bananga monanga yoka abane ko sekisa bango te soko sakani na ngakati ozupe ole yango penzo ole yango na miso ya ba konzi mususu wana après bino so kaimuno Kabila sakana bango te Kabila sakana bango te bande ko eza mawa to bando kendeka malembe ti toyeba soto sukila tota la source kama image de moi sala mettre to wana station yango wana ya kapela sala yango video talibali ibali abenda plein ibali kapela lutunu wango wana kotanda kwa shokola wana kapela ekoma ibale pemba ibale ya kapela legrin ibale sala metre toro station ndako ya metre toro na nsima station wana kapela ekoma rave tala moto ndenge eleka na kati moto na kati ya moto mwenza kapela
kuna elosi ndono mawa oyoka ma akubakare kuma suka kotafi oto ekoma te koma ebale ya monene oto solola biso kapela ata moto bakokota kaka na mai station. Ok, merci. bandeko oyo bayebi sasa ntango ndeko wana azoloba ke kapela cela veut dire que na yolocide yolo oyo kala moto so akomi na yolo alobi vraiment ke oui nauti na ville ndenge balakisi bino yolo wana c'est encore rien par rapport à bongolo ba zone de Kinshasa ba bumbu donc nayebi te na monde atie so capital moko ekoza na état oyo kini eza nango lelo bamboka wana babanango banga bango nyonso capital ya Kinshasa Léopoldville mais lelo oyoyo toyebi te soki ba capital mosusu eza pe na ndenge oyo bino bozokomona awa eza mawa nalobai na bino depuis 65 époque ya Mobutu ba député ba sénateur ba ministre ba travailler na bango te 32 ans ba travailler te toyo kotana oya Kabila le père oya Kabila le père bango tanga ko travailler parce que ya zaki na motu mais zaki politicien te toyo kuta so na Kabila oyo le petit bango tout 18 ans ba travailler na bango te to côté siko na oya Chilombo na oya Chilombo pe mutazo travailler azate mutazo travailler azate quel pays ça mawa Kabila il s'en fout parce que Kabila sa mission était exterminer et balkaniser mission Kabila zaki ngwana accomplir yango et tikali siko ka balkaniser frappe pas les kamusili frappe bamba de les kamusili alors tozo ngasuna ba image total ba image zolo banini eza mawa bandeko bon voilà tout kotala ba libato ba kufi eza triste bandeko na ngai mais toza na choix te hein toza likama ya koloba te namoni yango te bon ben totala ta oyo azoloba ke élection eza te yeyo toyoka ye na bokebi nyonso tata munoko na ngai nga na 2023 élection kotuna ngulu faci te bapaya basiba banikolo covid asomisi makambusi tokorécupere confinement yango to yango idepesi fifa bango mpe barécupéraka de nzela baleki biso mpe tokole bango barécupéraki ya moyibi biso mokili mobimba bayebi ke touti nako nanu mpe esili idepesi fifa yaya tokokende na élection te soki recensement esalami toyeba makambo nini elekaka na este banani bakotaka ku banani bayaka kofote ba 1,800,000 bautaka wa na este yango bazalaka ko idepesi fifa tokokende na élection te na carte électeur ya Joseph Ka foto kene na pièce d'identité bachifandana sala makambo malembe male kosana yo presse mutu po azolanda yo nsima ntango olingo bima tokotuna yo kola wa mama na bino na oya kolongola mwana mo asala musi
viva yaya il faut toyeba bananyo ndeko alobi soki ozozela élection okozela ngulu nzambe donc ye o mungala o mungala akomi esclave ya baluba bino bolobaki ke démocratie bokomi koloba sikoyo ke élection eza te eloko na yo kango kala bandeko kozala na bato ya boye azo comprendre rien ako comprendre na 2022 ou bien 2023 nde ako comprendre ça fait mal tokala ndeko oyo soki ye alingi aloba nini motuna mpe ezalaka nango lisasi te motuna eza lisasi te nani aloki bataliban qu'est-ce qui se passe donc oloka ya niveau ya boye nani ata kutu satana na minute oyo makambo bataliban bazosala donc ata na satana ye moko na jour ya suka akoloba non ngam natinda ye bino te donc moi ça m'étonne bandeko na ngai nayebi te soki eza je ne sais pas quoi dire eloko ekamusanga kaka ni pourquoi tokokoma na niveau oyo donc lelo oyo église catholique ekomi mabe na baekole catholique nyonso ekomi mabe na Congo na église catholique ekomi mabe parce que Tshilombo akomi na pouvoir mais tobosani makambo nyonso elekaki tobosani donc lelo mpona bataliban église catholique bon toloba église eza mabe nga naza moto catholique j'assume mais nakomitya na général nde bato bazomona église catholique ekomi mabe salle d'attente mpona kokende lifelo salle d'attente pour aller en enfer ce n'est pas un problème biso ya mosusu nyonso on va partir en enfer c'est pas un problème mais je me pose la question nazomona dans un grand nombre de talibans oyo bakomi koexplike biso ke baécole catholique ezalaki baécole moko fictif na République démocratique du Congo bauniversité catholique ezalaki bauniversité fictif donc nyonso oyo catholique asala na kati ya mboka wana Congo parce que lelo Tshilombo akomi président et lelo je ne sais pas eza vraiment na soni na mawa tant que bato bazokoma na niveau ya bassesse ya niveau oyo alors bandeko bo excuse ngai na comprendre te ndenge nini esali boye mais soki tokoki koreprendre yango moke alalala ezongi mpenza kozonga naza oblige Tshilombo akomi na pouvoir mais tobosani makambo nyonso elekaki tobosani donc lelo mpona bataliban église catholique bon toloba église eza mabe nga naza moto catholique j'assume mais nakomitya na général nde bato bazomona église catholique ekomi mabe salle d'attente mpona kokende lifelo salle d'attente pour aller en enfer ce n'est pas un problème biso ya mosusu nyonso on va partir en enfer c'est pas un problème mais je me pose la question nazomona dans un grand nombre de talibans oyo bakomi koexplike biso ke baécole catholique ezalaki baécole moko fictif na République démocratique du Congo bauniversité catholique ezalaki bauniversité fictif donc nyonso oyo catholique asala na kati ya mboka wana Congo parce que lelo Tshilombo akomi président et lelo je ne sais pas eza vraiment na soni na mawa tant que bato bazokoma na niveau ya bassesse ya niveau oyo eza pasi na mawa
je me pose la question. On a lutté pour la démocratie, on a lutté pour le changement. Est-ce que changement est en opéna? Ce qui Tshisekedi, Tshilombo, atikali na pouvoir, nde akobongisa Congo? Parce que na ozonga na ngali sou te pour na rappeler que Tshilombo a triché ki be élection, na ozonga sou bongo te. Je me pose la question. Ce qui penza batu oyo baza na pouvoir lelo baza sûr que baza populaire na kati ya République démocratique du Congo. Pourquoi bazobanga ba élection? Parce que l'élection, ils ont droit na biso peuple, ils ont droit na biso ba citoyen. C'est un droit fondamental. Donc, neto bunda rapport na démocratie, ben élection, ils allaient jeu démocratique. Élection, ils allaient jeu démocratique. Si comme toyebi ki Batouana, bazali le plus, comment je peux dire, le plus populaire de la République démocratique du Congo. Mais, bah, on devoir se contenter que to kina ba élection. Comme ils se sont contentés à kina ba élection, oyo, binomo boyebi histoire na bandela te pona kokoma kina lingaka bango te. Non. Mais bango baza comment je peux dire, le parti le plus populaire de la République démocratique du Congo. Mais bazo banga ba élection pour nani? Parce que nous sommes dans un jeu démocratique et les élections font partie de ces règles de la démocratie. Mais ce qui le lobo moté les milaki ba viser bino ke botikali na 3 ans, il faut banda déjà ba réforme électorale pour to banda ko préparer ba élection. Donc na 3 ans botikali na yango, bo banda ko préparer ba réforme. Ba lobite ke so nini mais ça m'étonne que tous les talibans ils ont le droit ba bendi bango ba suka mitu. Mais attendez, très chers compatriotes, on est en République démocratique du Congo. Oh, il faut des élections salima. Nous sommes dans un pays démocratique. La République appartient au peuple. Qui appartient au peuple? C'est qui appartient au peuple. Mais comment le peuple s'exprime? Par des suffrages, par des élections. Le peuple s'exprime par des élections. Et ce qui le lobo c'est que non, donc ça veut dire que vous n'allez pas faire la volonté du peuple. Donc ça veut dire qu'on se prépare, depuis, ça fait un temps dans le bac. On s'achemine vers une dictature bien organisée et dictature tribale. Tous ceux qui n'aiment malé, mais la dictature tribale et familiale. Parce que le lobby, nous avons mais tous ceux qui lobby to s'en sortir te na makambo ba biso le lobby so to betela bango maboko mais bango awa na poto baza ko somba ba mapangu baza ko somba bandaku baza ko somba ba mituka mais biso to tsela na ko betela bango maboko mais nous nous sommes battus pour la vie sociale du peuple congolais dans son entièreté en général mais les un poignet de personnes au Baouti Belgique, na autant va ta Belgique, parce que groupe au Tshilombo Memi na Congo, ce sont des Belgicains. Oh les lois comme on dirait bien nini pouvoir de comme le col bien à bango personnel. Donc nous sommes encore lobaté. La majorité à bateau Tshilombo Memi biso na présidence na Iwana, c'était des voleurs, c'était Batachek, c'était Batu Yalobeka, Bazalaki, Kaka Batu Bakop. Ce qui est tellement copé, Koufa na poto, Batouana va commencer désespéré. Naba Mario, Natanga, Naba Mario, Naba Gigolo. Tshilombo Memi biso na pouvoir kuna na République démocratique à démocratiser du Congo. Mais Batouana nyonso na minute oben na bango eza Tshilombo longo na pouvoir te. Donc Tshilombo fatika na pouvoir po bango na minute oyo, omona bango na intesa bazalaka na place oyo, ba fete ezalaka po biloko bango banda ko sala kala na kimuyibi na poto, ba komi ko zoya yango siko na kimuyibi ya koyiba biloko ya elita. Mais or que ngai soki mutasomi mutuka na ye, moi ça ne me dérange pas. Soki mutasomi ndaku na ye, ça ne me dérange pas na effort personnel na ye. Mais soki mutasomi ba mbongo ya leta, mbongo ya batu nyonso, mutasomi ko yiba yango pour à se satisfaire ba besoin personnel na ye. Mais biso se faut tellement parce que le Congo nous appartient. Le Congo ça n'appartient pas à la famille de Tshilombo. Le Congo n'appartient pas aux amis de Tshilombo. Le Congo appartient aux Congolais. Et tout Congolais a le droit à côté de ma peur au Lobake. Non, Makambozo Sala, Ezamabe. Makambozo Sala, Ezamabe. Et là, quand ils allaient intérêt, il y a biso nyonso. Mais les là, comme un groupe d'individus, comme des nouveaux riches, colliers, parce que, on pas ça exemple. Bateau, basala na banque, ba imaramou na zoluba. Donc, mbongo ezoko bimana kesi ya l'État, bata Tshilombo bazo bimisa, batu ya Kanambe bazo bimisa. Donc, ba Rwandais bango bazo ko bimisa. Donc, nakolo bandeni, kesi ya l'État na minito tozo koloba o bandeko na ngai, j'ai des informations sûres.
Donc, comme guerre civile, parce que Congolais ont donc, ni t'étais même la diaspora. Ceux qui diaspora, oh, ils ont la carte. Ceux qui n'ont bino et bata diaspora, oh, ils ont la carte. Mais la minute au guerre civile est bimi. Pourquoi? Parce que le 4, ceux qui les 7 millions, il y a dollars, il y a budget et tout ça. 7 millions, on a, tu comptes déjà 5 millions et quand tu as déjà dans la poche des politiciens. Parce qu'il faut foutre 15 000 assemblée, il faut foutre 15 000. Il y a un parlement, un sénat, il y a un président, combien de millions. Oh, il politique l'assassin, les criminels de tous les temps. Il n'y a pas un million. Or que dans un état démocratique, ces mecs ne pouvaient pas être en liberté. Moutanzaki mutumoko ya kokanga kokofre quelque part na bande ya miyeli na nyonso. Mais lelo oyo baza ko jouer kana mongo ya Congo. Mais moi na maman Congo yemo ka soko kata ko mila maïté parce que la situation du pays pour l'instant très chers compatriotes. Bon bandeko nako continuer ngo lisusu te nazo obligé ya kolongola bango bandeko nga na sololaki lelo na koko nanga akana isasa epesi nga pasi makambo alobili nga à cause de la gradio bien licencié abanosa na banque moko babana obenga biaz après eyaki kolongwa ekomi bias alo banque wana moko mosusu bafandaka aboye Kabila ye azwi mbongo nyonso wu akenango bango bavanda biroka boba basoda baye mpo bakangi banque yango siko batu oyo bayaka kotia mbongo na bango kuna baye po babimisa mbongo bambongo eza te koko nanga lobi koko bakolo mbongo bakufa babela bakweya bakufa bo biso siko otolaki tosasaka mo bandako bamisala na biso mbala moko bon mosala esili décompte final eza te tomeki komarché motu kutu akuta na Kabila boye aza te parce que Kabila bana kuta na ye te motu akuta na Kabila boye aza te pai tokozwa mbongo eza te baninga babandi obela sikoyo ba AVC batension banini tokosala sikoyo nini epai tobandi kofutela baniongo ekoti babandi kobenga na biso tout ça alobi ti lelo nde nazoyebisa yo tokwa kobenga na baninga ndeni boyoka ta nini te bakie pa Félix alobi mais wana eza makambo ya Kabila eza makambo na ye te Félix ayebisa bango eza makambo ya Kabila eza ye te. Ensuite eza na bato basomba bandako kote ya mikongo kuna so nsele basomba bandako na bango bandako tonga minene biso basala bandako na étage Chilombo abotola bango nyonso batere wana rembourser bango ata inkate puisque nga za na mundimi na nga o assemble akala na basima pa nga ndako na ye mati mais bayebisi bango ke Chilombo a récupéré côté wana nyonso alobi wana eza côté camp présidentiel do bandako na bango tu wana etaliete alors ndeko a investi déjà entre 30 à 50 000 pour na kotongaka ba place wana ingénieur azwa ndeko za mawa eza mawa voilà. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Ça tombe plutôt dans le sens de rétro-commission. C'est pas du détournement. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Ça tombe plutôt dans le sens de rétro-commission. C'est pas du détournement.
Yo pasteur mu Congo pourquoi chaka mais ngai na sale logoni ngasani ngana zuka na che ngamta tini bato baseka bato bazo seka ngamta tini bomba seka oh di non ngana zo chaka eza un problème te peuple congolais po talaka ke leka te oh o makamo nini totala ona soki eza malembe voilà kaka place olobelaka mabe mbondo ekomela yo okosala eloko te me yebaka ke na 2023 kosala erreur te ata 2 jours apamba tokotikelo te ata 2 jours apamba eza te élection kozala vulupa okito mata soki osali mutu makasi otambola likolo bibemba na biso me biso eza eloko biso tozoluka te soki ezalaki eloko biso tozoluka na kongo eza babisi mbele kabila toyinaki ete kabila yaki na 500 ye kutaye na 400 me biso elobeli biso eloko te mpo kabila si akota fati na ideologie na yeke kobangaka bakongole te babayuma baza wana soko bayoki lisasi bakimaka kobangaka te kongole azosouffrir kongole azomona pasi pourkui na kati ya mboka na biso mo bazoloba le pays riche na nini riche na bobola riche na pasi riche na nzala coalition umoyibi oyo basali entre Félix na Joseph Kabila sor eza epai na biso bapeuple yango tozodeplore kibokonzi ya kimoyibi ekoki kozala te ye azwi bokonzi oyo na guerre te azwi bokonzi oyo na idps par bamarshe azolingaka babebisa kongo me kongo ekobeba ata mokolo moko te biso nyonso tozolanda image ya président eli Martin Fayulu bandeko tolongwe na wana totala nano image oyo bandeko En profitant votre occasion de visite du bureau du gouvernement Mfuli Karuba devant vous, commandant social. bino bozwa soda bato soki polisi bato ayebi na eloko te bozolekisa wana alobaka français totala na oyo bandeko na Lubumbashi, c'est grave, hein? bandeko oye makambo soleka na mboka na biso ondima teke eza ya solo voiture ekufi il faut batombola yango batiango likolo ya voiture mosusu bongo bakende na yango tala niveau baremorke wana kuna ezalaka te oye biloko mosusu otala yango ko boza na moto ya mboka moko boye fo yoka soni mpo botala yango bino mbale tala ya mawa ya triste bolobaka ngai asali nini Alors, bango sikoyo batikalaki bazozela quand ya Kabila esala pa yango siko quand ya Kabila utosala pa oyo toza kozela depuis année passée ntango atindeli biso ndeko Kalev soki nazobenga na kongo wana non toza koreconnaitre il y a un problème de légitimité justement yango naza koévite ozoyoka yango bien koloba président Kabila il a été peut-être président en 2006 de 2006 à 2011 soki comme tu participes à l'élection, tu es dans la voie bangote. Mais en 2011, pour Nabiso, Etienne Tshisekedi Moutoua qui est élu. C'est lui le président élu. On a fait engager par Abino UDPS parce oui, Nathan est engagé Bisso, mais tout ça, on le rappelle dans le vide. Parce que l'Église catholique, les alliés institutions, où ils ont le plus grand nombre d'observateurs, pour les gars même, il y a la commission d'observateurs, il y a Banindele. Et l'Église catholique avait conclu à la même chose que nous. C'est Etienne Tshisekedi qui avait gagné. Démenti par Jacques Njoli, membre MLC, vice-président assigné à l'école. Est-ce que Yoki Lelo, Makambo Jacques Njoli à l'Obak? Ngana Yambaki, à l'Obak et certifié. Ndeko.
à reconnaître catholique, à reconnaître catholique. Wana na no komi na kibokonzo ya kimoyibi te. Mais lelo oyo azo reconnaître bango te. Eza mawa. Ndeko eza mawa. Total ata eloko oyo. Chers Congolais, cessons de vivre avec des sentiments. Cessons d'être sentimental. Cessons d'être naïfs ou naïfs. La personne que vous voyez ici, elle est congolaise. Elle s'appelle Cécile Kienge, anciennement députée européenne et aujourd'hui redevenue députée européenne, bien entendu. Donc dans l'entretemps, elle était devenue ministre de l'immigration en Italie. Vous savez, cette dame est congolaise, cependant, l'Italie a tout fait. L'Italie l'a persécutée. L'Italie l'a attaquée par des propos racistes. La classe politique l'avait également attaquée et même le gouvernement n'a rien fait. La loi n'a rien fait. Leur supposé droit de l'homme n'a rien fait non plus. Lorsqu'ils ont décidé de dissoudre le gouvernement, écoutez, je vais vous laisser découvrir ceci. Il y a un petit ambassadeur italien qui est mort, ça a causé l'émoi, il y en a qui souhaitent de condoléances et tout ça, mais écoutez, si vous saviez, moi-même je suis passé par l'Italie, avant d'arriver en France et ensuite venir en Suisse, je peux vous jurer que les Italiens, ce ne sont pas les anges que vous croyez. L'ambassadeur en question, qui est décédé, n'était pas non plus un ange. Donc je vous laisse découvrir. Ingeta ou Chingeta, peu importe. Merci. L'honorable docteur Cécile Kienge, ministre sans portefeuille. Le 28 avril dernier, l'Italie vit un jour historique. Je servirai loyalement la Constitution. C'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un ministre noir est nommé. L'heureuse élue, Cécile Kienge, 49 ans, médecin ophtalmologue d'origine congolaise. Elle est naturalisée, l'italien n'est pas sa langue maternelle. Le nouveau gouvernement de gauche veut en faire un symbole d'ouverture. Elle ne le sait pas encore, mais elle va devenir aussi la cible préférée et systématique de l'extrême droite. L'Italie n'est pas métisse. Kienge doit être rapatrié immédiatement. C'est le message raciste inscrit sur le mur d'un lycée et qui visait clairement la ministre de l'Intégration, Cécile Kienge. Immédiatement après sa nomination, c'est un déchaînement de violences racistes. Sur les réseaux sociaux et les sites d'extrême droite, on la traite de singe congolaise, de nègre anti-italienne ou encore de ministre bonga bonga. Sur les réseaux sociaux et les sites d'extrême droite, on la traite de singe congolaise, de nègre anti-italienne ou encore de ministre bonga bonga. Un célèbre acteur italien, Paolo Villaggio, interviewé à la radio, y va même de sa petite phrase. Toi, tu utilises le mot nègre ou le mot noir? Nègre. On peut dire nègre sans problème alors. Comment veux-tu que je l'appelle? Donc la ministre, tu l'appelles nègre. Bah oui. Les attaques sont telles qu'une semaine à peine après sa nomination, la nouvelle ministre doit déjà se défendre. Au Parlement, elle organise une conférence de presse. Je ne suis pas une femme de couleur. Je suis une femme noire. C'est important de le dire. Je le dis avec fierté. Et je pense qu'il serait temps pour beaucoup de personnes dans ce pays de commencer à appeler les choses et les gens par leur nom. Le même jour, la ministre présente son projet de loi qui vise à faciliter l'accès à la nationalité pour les immigrés. Une provocation pour la droite italienne. Cette fois-ci, ce sont des élus qui vont s'en prendre à elle. La première, c'est Dolores Valandro, conseillère d'arrondissement et membre de la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite. Elle écrit sur Facebook à propos de Cécile Kienge. Pourquoi personne ne la viole jamais pour qu'elle puisse comprendre ce que ressent la victime de ce crime horrible? Pourquoi personne ne la viole jamais pour qu'elle puisse comprendre ce que ressent la victime de ce crime horrible? C'est une honte. L'élu est exclu de la Ligue du Nord et condamné à 13 mois de prison avec sursis pour rappel à la violence. Mais cela ne décourage pas un autre membre du parti d'extrême droite, Roberto Calderoli, vice-président du Sénat. Devant 1500 personnes, et alors que sa voix est enregistrée, il s'en prend à son tour à Cécile Kienge. J'aimerais dire au ministre Kienge qu'elle pourrait être un très bon ministre. Peut-être l'est-elle, mais elle devrait l'être au Congo et pas en Italie. Et quand je la vois, je suis surpris. Elle ressemble à un orang-outan. Et quand je la vois, je suis surpris. Elle ressemble à un orang-outan. Le sénateur finira par s'excuser, mais lui n'est pas condamné. La
ministre cible des pires insultes. Résultat, elle est devenue le porte-drapeau de l'Italie antiraciste. Aujourd'hui, elle est en déplacement en Sicile pour visiter un centre d'accueil pour immigrés. Comme à chacune de ses apparitions, elle est attendue par des centaines de personnes. Depuis les attaques qui l'ont visée, elle est aussi entourée en permanence de 4 gardes du corps. Mais poussez-vous, faites un peu de place, laissez-la respirer, sinon elle ne voit rien. La ministre a toujours du mal à comprendre l'agressivité dont elle est victime. Je savais que j'allais avoir des difficultés, mais pas jusqu'à ce point. La quantité d'insultes que j'ai reçues, c'est inimaginable. En parlant d'immigration, on a toujours parlé de criminalité, on a toujours parlé de clandestins, on a toujours parlé de crimes. La plupart pensent que les gens qui viennent en Italie, c'est pour... ce sont des criminels ou ce sont des personnes qui ne sont pas correctes et oublient que l'immigration est une ressource aussi pour contribuer au développement d'un pays. Mais aujourd'hui, pas d'insultes xénophobes. Ce sont ses fans qui l'attendent. Bravo à la ministre antiraciste, bravo et merci d'être parmi nous. On est tous avec vous, nous ne sommes pas tous des mafieux. Cela fait 3 mois que je suis coupable parce que je suis noire. Coupable parce que je suis une femme. Coupable parce que je suis née à l'étranger. Et parce que j'ai fait des études. Je suis médecin ophtalmologue et à l'hôpital, on m'appelait infirmière. Et quand je disais que j'étais médecin, on me demandait si j'étais américaine. La foule adore. De l'autre côté de l'Italie, en revanche, on rit jaune. Nous sommes en Lombardie. Ici, le drapeau de la Ligue du Nord, le pire ennemi de Cécile Kyenge, flotte partout. Aujourd'hui, le parti organise une grande fête de village. L'invité d'honneur, le sénateur Giacomo Stucci. Depuis les scandales à répétition, les élus font bien attention à ce qu'ils déclarent. Mais son message est clair, hors de question de condamner les propos racistes qui visent la ministre. Le sénateur tient à nous démontrer que son parti n'est pas raciste. La preuve est là ce soir, dit-il. Il nous présente Tony Ivobi, conseiller municipal d'origine nigérienne, la caution morale de la Ligue du Nord. Moi, j'habite dans cette région de Bergame qu'on dit raciste. Pourtant, je n'ai jamais subi d'actes racistes. C'est la vérité. Presque tous les hommes politiques ont été insultés, directement ou indirectement. Donc, en tant que ministre, elle devrait s'habituer à ce genre d'insultes. Si on peut appeler ça des insultes. Bo bandeko na bandi na tiele bino eloko yaki nécessaire quand même pour bomona parce que tango italien ambassadeur wana kufaki bakonzi to banani bazwaki yango na ndenge mosusu mais bino bomoni ministre congolaise oyo azaki mokonzi na avec ministre na Italie ndenge babana ko traiter partout kaka po azaki poso mwindo tout ça donc il faut biso plutôt za na ba complexité tango oya ba on peut akufi c'est vrai que mutso akufi za mala muté mais moko faut ba santaka pe que biso pe tout za bato voilà donc bande ko nangai tozo suki sa na ba oyo Tu récupères déjà Banguna, tu récupères déjà Mathiaonje. Bazaki Banguna bamemaki bango. Bangoyo, bangoyo. Tomoni oui, je suis batu oyo bamemaki na kamba tosali intervention. Bango nyonso toyi na bango malamu mutu moko mais toyi na bango. Munduke ezobeta te. Bobeta bango te. Bobeta bango. Bobeta bango. Komanda na biso yao. Mpige wale wasika wengi wanataka kuharibisha usalama wa kazi. Beta bango. Hapa tuko kupori kabisa. Pori ya nguvu sana. Hapana kuogopa. Malembe jife. Beta bango, beta bango.
sasa kabisa ndio alikuwa anabeba watu ya ONG kabisa, tunaona kazi iko na tumika vizuri. Tunaona kabisa kazi hapa kabisa, tuko ndani ya pori. Okay, na tunaweza kurekipere wanaume wa ONG watatu ambao wenye adui alikuwa amekamata kubarabara. Msimame. Basi hivi ni furaha kubwa sababu tunarudia na victoire. Wenye kufuata, wenye tumefuata hakuna hata mmoja ambaye ameumia, bali telefoni zao wamezibeba, hata na pesa wenye zenye walikuwa nazo wamezipora, lakini ya lazima tunaweza Mungu kutusaidia, tunaokoa uhai wao. Mungu apewe sifa. Fongala Jaladi! Fongala Jala! Fongala Jala! Beta bango! Beta bango! Moja mbili. Beta bango! Ale bokanga! Beta bango! Twende. Beta bango! Donc il s'agit bato ba ONG bakangaki bango to balevaki bango na ba militaire, alors FARDC a récupéré bango ndenge nazoyoka. Alors tout rappel lisusu oyo boto sala commentaire asuka. Voici super prix. Oh là. Super prix. Amazon. Des prix bas où vous voulez. Oh là. Bandeko. Etika mwa mobulu. Oyo nini. Voilà to yoka soso yo. Mes chers amis, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo Mwamai Mwakanina le grand Mukis Elonge Fête, l'homme qui a sucré la banane, double brassage, le grand esprit, le Cassandre, le visionnaire Fomunti, l'homme le plus propre et monde mobile. Tobetele maboko makasi. Yaya tombola liboko kangaba. Merci beaucoup. Tolobi boye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo azalaki na palais du peuple samedi na 15h. A présenté ki panel na ye na musala na ye. Musala bandi kitoko. Bomoni félicitations. Ya président États-Unis. Félicitations. Ya Belgique. Belgique, ce que vous avez félicitations et Licho. Mais tokolanda bino parce que papa Etienne Tshisekedi alobaki bokotala Congo na fenêtre. Yaya il faut vous répéter. Tala tokomelaki bino moto bobomi Lumumba bozolobaki bokotinda biso lini soki lini wana eza ya ntaba lini wana soki eza ya ngulu tokozwa lini wana te. Ça c'est joué avec les Congolais. Yo bomi Lumumba, obomi lino. Bombango yo juro ko na lino au Belgique. Boko regretter. Attention qui nazoken na kovanda na Belgique te nazoken des États-Unis. La finale ya makambo. Belgique ko pesa ngani? Boza nani? Baza eloko te. Bino boza na record kozwa kambo. Nga nazoken na eka États-Unis na kozwa basket kitoko yo ya muto molike kwa bangwalima. Ida pesi viva. Mais d'ailleurs ngana za mukuse na za muke. Bakecho eza kuna États-Unis ya minene. Erezo ya na kopesa bato. Sana 3 conteneurs avion mobile. Kala wa na ngo. Ida pesi viva. Oya simba kibilamba makila. Yewe na zoya. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukwantombolo. Tinda viole lo. Ekende kozwa kala o. Simba Kibilamba Makila, ya Chebeya, témoin oculaire, témoin tangible.
ye wana kangi alobi nazowana des avions jupe avion moko mpona filamba ya sans formos yaya bokolata bokolemba nakoya nango kaka tokwaki kote bowele idepesi viva le peuple da Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azosala mosala kitoko bofingaki ye patin bolobi placebo boemploye bamo nyonso nazalaki mayele autilize le corbeau et le renard politique ya le corbeau et le alobi Kabila c'est mon partenaire privilégié. Kabila doit être là pour lui consulter. Azana Mayele Kito, alobi, je ne dois pas finir dans le passé. Erwana Bayoki, je ne dois pas finir dans le passé. Toyiba Sikombo, Babandi Koyiba 400 millions, 600 millions. Awa Siko Mukama, Tolamuki na Tongo Toyoki. Kaka le même Félix Wana, alobi. Je fais déboulonner le système kabiliste. Bandeko, natieli bino kaka mpona koloba te me tokolandaka te bato oyo tozomona neti baza mayele te na mituna bango. Mpona bobangi nayebisi bino ke bobangi ese change quand bondimela ngai bonga nazali lokola ngolo nazaka na mai na ngando nazoyebisa bino ke ngando asi akufi nalobi na bino nazali lokola ngolo nazaka na mai na ngando nazoyebisa bino ke ngando na bayebaye banso basi bakufi toza lisusu na ntina kobanga ngando te. Voilà, na banzi bozozwaka nyonso oyo esengeli bomona. Alors avant dernière Chez vidéo, Jiffy, l'aspirateur 2 en 1 posé, aspirateur balai et aspirateur à main à 49,80 €. Joseph Kabila, 47 ans, a passé plus de 17 années à la tête de la République démocratique du Congo. Il aurait dû quitter le pouvoir fin 2016 lors d'une élection qui n'a pas eu lieu. 5 choses à savoir sur Joseph Kabila. Joseph Kabila est arrivé au pouvoir à l'âge de 29 ans, après la mort de son père, assassiné par un de ses agents de sécurité. Le jeune homme, taiseux et inexpérimenté, est désigné président par l'entourage du Mzé. 17 ans plus tard, celui sur lequel personne ne pariait est toujours à la tête de la RDC. Joseph Kabila arrivait au terme de son mandat le 19 décembre 2016. Il est resté au pouvoir 2 années de plus, suscitant la colère de la rue, des manifestations qui ont fait des centaines de morts dans des affrontements avec la police. Quant à tous ceux qui semblent se préoccuper à longueur de journée de mon avenir politique, je tiens à dire que toutes les questions pertinentes relatives au sort des institutions et de leurs animateurs sont réglées par la Constitution. Pour le scrutin prévu le 23 décembre prochain, Joseph Kabila s'est choisi un dauphin sur mesure, Emmanuel Ramazani Shadari, 57 ans, sous le coup de sanctions de l'Union européenne. Mais celui qui se fait appeler le Raïs disposera d'un statut de sénateur à vie et s'est aménagé un poste de président à la tête de son parti. Début décembre, il a déclaré ne pas exclure de se représenter aux élections de 2023. Why don't we wait for 2023? Ruling out in politics in life. In fact, you shouldn't rule out anything because everything is possible. Joseph Kabila est né en 1971 à Ewa-Bora, dans le maquis animé par son père, Laurent Désiré Kabila, le long du lac Tanganyika.
Il est contraint dans les années 80 de vivre dans la clandestinité en Tanzanie sous un nom d'emprunt, ce qui occasionnera de tenaces rumeurs sur sa filiation avec Laurent Désiré Kabila. Son père est alors à la tête d'une étrange rébellion dans l'est de la RDC, un temps fréquenté par Che Guevara. En 1996, une offensive régionale parrainée par le Rwanda se prépare pour faire tomber le dictateur Mobutu. Il fallait un Congolais. Laurent Désiré Kabila est choisi. Joseph poursuit ensuite sa formation militaire en Chine. À son retour, il prend la tête de l'armée congolaise avec le grade de général de division. Quand Joseph Kabila arrive pour la première fois à Kinshasa, c'est sous la protection très rapprochée d'un officier rwandais, James Kabarebe, chef d'état-major de Kabila père, qui a formé Joseph aux armes pendant la chute de Mobutu. Mais l'idylle tourne court. En 1998, Laurent Désiré Kabila rompt avec le parrain rwandais, par la suite accusé à de multiples reprises d'armer des rébellions dans les Kivu, à l'est de la RDC. Vu la dégradation de la situation et l'érosion conséquente de la confiance entre notre pays et le Rwanda, l'intervention d'une force internationale neutre a été décidée par la même région. Entre mars 2016 et fin 2017, plus de 3000 personnes sont mortes au Kasaï, région du centre du pays, historiquement dans l'opposition. Et plus de 1,4 million de personnes ont été déplacées. 80 fosses communes ont été découvertes par les agents de l'ONU. Les plus graves atrocités ont été commises par les forces gouvernementales. What our investigators gathered on the ground were many accounts of the Congolese army, the Congolese National Police, and local administrators working in conjunction with this newly created militia, the Banamura, in attacking villages, often along ethnic lines. Pour sa propre sécurité, Joseph Kabila bénéficie, lui, de la protection de 40 000 gardes présidentiels. Joseph Kabila possède plus de 71 000 hectares de terres agricoles. Selon une enquête de Bloomberg, avec sa femme, ses 2 enfants et 8 de ses frères et sœurs, il a des participations dans au moins 70 entreprises du pays. La famille est présente dans tous les secteurs: banque, agriculture, distribution de carburant, transport aérien et bien sûr dans le secteur minier. Le clan Kabila contrôlerait plus de 120 permis d'extraction d'or, de diamants, de cuivre ou de cobalt. Ce sont par exemple 2 entreprises familiales qui possèdent le permis d'exploiter des gisements de diamants sur plus de 700 km le long de la frontière avec l'Angola. On lui reproche également d'avoir vendu des concessions minières à des sociétés offshore à des prix défiant toute concurrence. Le 23 décembre, Joseph Kabila devrait céder le pouvoir et a dit vouloir prendre du temps pour s'occuper de ses fermes. Mais il ne sera pas en congé de son pays. Militaire dans l'âme, Joseph Kabila est en réserve de l'armée et se dit prêt à servir la nation en cas de besoin. Allô bandeko, tosuki wana nakoloba na bino boye na Lufutoto au moins 100 000 baluba baza na Lufutoto basomi ba magasin bazobala basi ya bakongo oyo bana mike wana après babengisa bandeko na bango bazwa Lufutoto libela do bandeko nanga ya bakongo tolobaki 600 000 baluba baza na Congo central. Alors bauti koyebisanga au moins plus de 100 000 baza na Lufutoto. So ke kuna okuta baluba na baswahili na barwandais bango nyonso basangani kuna basalisi bamagasin pele bango bakenda kuna soko yebite kende okuta. Donc bino bakongo eza mawa mingi na bato bazoteka babele na bato biso toyebite. Baye kozwa yo balobilo maloba malamu bapiso koma mbongo zwi terrain oteki. Ozoye bate ndenge ozoteka terrain wana
ozosala nini bakozwa lufutoto mobimba ekoma ya bango pourquoi baponi lufutoto parce que lufutoto eza frontière na Angola bayebi ke mbongo mosusu banautaka bakote kuna mpo moluba aza peuple paresseux moluba atalaka mpe mbongo yali avec facilité atali frontière abi lufutoto bana continue na Angola epai tokosala bechange bambongo alors na miniti oyo au moins 100 000 baluba baza na lufutoto alors yo soko za Congo expliquer baninga no ba Congo eloko oyo eza ko se préparer kuna na kati ya lufutoto na miniti oyo ba Congo baza muke baluba balike bele na ba Rwandais na ba Swahili donc bokuta bana mike ba mulu bazwi ya tiena ndako ya Mukongo azobotsa ye ti ayobotsa bana 10 abengi suba ndeko na ye ba yobota bana 14 donc c'est le moment ya kozala prudent songa nazoloba oh non yo musala nzambe comment ozako koloba biloko oyo yo ba message à haine tango Jésus-Christ alobaki je vous envoie comme des brebis au milieu des loups na Matthieu 10:16 ezalaki message à haine te mais ya ko prévenir biso voilà on a quoi savoir nazoloba mambo eza vérité. Félix n'a jamais été élu. Félix n'a jamais été élu. Chadar, il avait battu. Na okene na musika te banane, je parle que des deux candidats. Candidat na biso, biso totier président de la République, na totier candidat président de la République. Na okota na COP banina mususuté. Je reste na COP na biso FCC. Donc Chadar, il avait battu Félix dans l'élection. Avait battu Félix. C'est quoi comme président de l'époque? Félix était quand même deuxième bord na biso, candidat na biso FCC. Candidat bis. Candidat na biso bis. Mais Félix s'est présenté sur la liste de l'UDPS quand même. Azali candidat na biso bis. Candidat na biso FCC bis. Chadar bon, Chadar mususu, moi bitumbero bima, moi guerre, moi désordre. Félix qui mise en amour. Donc Chadar il y avait plus de voix que Félix. Plus de voix que Félix. Et Fayulu avait na bila kota kopa. Mais toi regarde la logique na suka. Na kota kopa. Non mais yo te ba résultat, il y a biso. Na la tikali na COP na biso FCC. Il y a biso yo COP na biso FCC cash. Pour FCC cash ya COP na biso. FCC cash Kabila mutasala yango. FCC cash Kabila mutasala yango. Si je comprends bien, Chadari a lié Félix na bavoie. Na bavoie. Donc Kabila contrôlait la CENI. C'est Kabila qui a ordonné à Nanga de publier Félix alors. Na kopi na CENI za COP à l'État congolais. Na la zotikala. Va jusqu'au bout de ta logique. Chadari a été élu plus que Félix. Kabila a décidé comme ça Félix président de la République. C'est un logisme correct. Donc Kabila pouvait dire à Nanga proclamer Félix parce que c'est Nanga qui a proclamé Félix. Sokyo Lingi, pour organiser une mission Moussoussou où on va parler de l'État congolais. Voilà tout le basco mambo les gars la carte l'État congolais. Mais mission où les poto le mambo FCC cash. Donc na otika la o Italie FCC cash. Na zo betali solo ya mukonzi ya FCC cash. Pour FCC cash. Coalition FCC cash. Et à la mukonzi moko Joseph Kabila Kabangi. C'est lui le chef de la majorité. Le président de la République est le chef de l'institution ou l'institution chef de l'État. Donc Félix a une étiquette, on va regarder l'étiquette, on a raison alors. C'est Kabila qui décide, c'est lui le chef de la majorité. Attends les États-Unis. Trump appartient à un parti, non? Les partis républicains. Trump a mon parti républicain. Est-ce que Trump a mon parti républicain? Parti républicain, ça va conduire en route. Et puis ma parti républicain, va décider aux États-Unis. Babengi pe Trump otambola atamboli pe ndengo Kabila ba benga Félix otambola obenga epe ayeboye otambola Estali yango pende Kabila posa chef na ye na FCC cash. C'est grave ce que tu es en train de me dire. C'est le patron du FCC cash, les regroupements politiques. Donc Kabila c'est le créateur, Félix c'est la créature. Muta a créé COP wana Kabila, muta créé yango, a créé FCC cash. Mutu da organiser tout organiser musika, muta créé cash. Mouto a créé cash Joseph Kabila Kabange abengi albio massa longwana ba venture ono ke musika te yabo zana mutu nanga obode koto donc yana mo bize ba biba lona ba sala ya ba massa ni na Kenya yambelanga bato ba epe boy bon jebetami FC cash ebotami FCC koto cash koto ba ko sangana FCC cash. Créateur Moutakolo Masolo Nyon sur FCC4 c'est Joseph Kabila Kabange. Donc Moutakolo mis à Félix président de la République, Joseph Kabila Kabange. Kabila Mouta créé cash.
Félix est candidat à cash. Kabila créateur à cash. Même si on a cash à bord, Moussou sur Libanate. Cash à bord, il y a Kabila. Félix a créé la Mouka. Ba Félix, ba Kamere, ba Muzitu, ba Fayulu, ba Katumbi, ba créé la Mouka. Ba Monseigneur Mosengo, Cardinal Mosengo, ba Mundelo Nani, ba Georges Kobos, ba Georges Soros, bango ba créé la Mouka. Ba docteur Mukweni, ba créé la Mouka. Félix, ba tika lo créé Kachité. Cash a création à Kabila, Joseph Kabange. On a créé Cash. Bana mai bolongo kuna. Botika mindele wana basala na ba nègre d'intérieur basala na ba ngobino boya quand nationaliste yango. Bozo pouvoir ya. Na okreba te, bo créé bo. Bo créé plan na bino boya to sangana biso bo créé bo. Ba créé bo. Initiateur ya donc on a senti ce qui chadar et ça moi makelele bon abimisi deuxième. Voilà. Plan B. Est-ce que vous était na biloko loboyo mukuna na raison tant azib sabiso il faut finalement boy bisabiso il doit na FCC kacha. Te mukuna kota lola te. Si on bâtit sur l'histoire politique d'un pays, la France a bâti sa constitution de la 5e République par rapport à l'histoire récente de la France. Le Congo, notre constitution, le législateur a tenu compte de ce qui s'est passé en 1960 entre Lumumba et Kasavubu. Le législateur en a tenu compte. C'est pour cela que vous allez voir dans la constitution, il y a des conditionnalités pour dissoudre. Et surtout, le président n'a pas la décision de dissoudre. La constitution dit que le président prononce la dissolution. C'est parce que la constitution dit. On peut lire. L'article 148. L'article 148. La constitution dit que le président peut dissoudre en cas de crise. Prononce. C'est ce que la constitution dit. On prend la constitution. Allez aux articles 148. En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution. Le français est clair, il parle de prononcer. Et on met des conditionnalités. Les conditionnalités qui sont mises ici, Ezake, sauf qui Premier ministre a boyi, le président ne peut pas prononcer la dissolution. D'ailleurs, celui qui constate la crise, ce n'est plus le président de la République. Par rapport à la crise de 1960, les législateurs à l'Inaïté, Tobandela sous crise Zouana, en 2006. Donc, celui qui constate la crise, c'est le Premier ministre. Lorsqu'il perd la majorité au Parlement, lorsqu'il ne peut plus gouverner parce qu'il y a un blocage au niveau de l'Assemblée nationale. C'est là où il demande au président que je ne peux plus gouverner. Le président a deux solutions. Soit il demande à la majorité parlementaire de lui proposer un autre Premier ministre avec qui il sera en osmose avec le Parlement, soit il dissout le Parlement pour aller chercher une autre majorité. Mais le président ne peut pas dormir parce que le président de l'Assemblée nationale a fini à guiller, après la mort de la Tonga, j'ai dissous l'Assemblée nationale. Non, parce que coordonnateur FCC, coordonnateur à Cash, j'ai dissous l'Assemblée nationale. Ou parce que a signé ordonnance Moko qui ne respecte pas la Constitution. Bomoni na lobela ibino likambo oyo pour faire comprendre ba taliban que Chilombo azalaki candidat ya IDPST. Chilombo azalaki candidat ya Cash. C'est là où les gens ne comprennent pas. Chilombo n'a jamais été candidat ya IDPS. Chilombo azala candidat ya Cash. Cash eza Kabila. Tango ba Fayulu bango na bango ba sali lamuka. Ba piéger Kabila. Kabila pa sali ya ye. Asa bimisipe Cash. Ala abendi sikoyo moto azaki na lamuka kuna abino yotika bango yo yakano koto yo zo eloko nanga oyo azwe eloko na ye abandi sikoyo kosala oyo yo moto apesaki eloko wana aza koloba soki moto na apesaki ye alubi kosala boete akosala boete kosala boete akosala boete et c'est comme ça. Alors sikoyo bino bozoba makamususu ayona sali tuna chila bino video oyo pona baluba bameka comprendre makambo petit alobaki o petit na quartier makambo ya bana koloba alubi makambo nyoso donc moi to yo contester sur ezati bande kodanga merci mingi nzamba pambola bino bo remarquer que nazo ko effacer ba contenu mingi
parce que téléphone ezo sala ndinga osakana te yango no mwana ofase ba contenu yo kanisa kina zoko fase yo nde na lingi yo te nzoka nde eza ndengo na te. Merci beaucoup. Nzambe pa